o salela ngai voice to futa yo mbongo olo bakeno mama Bellevue apesaki yo mbongo olo kotele ba biloko nyonso pe ezalaki wana ya fête ba desho batikaki omemela ye mama ya wapi ya wapi azana tikala okabila ngata difranete siko no lukana yo kosa makamna komone par rapport ya quoi ya ngana chrétien ngana ngunza o comprendre ngaba popola ngana kombo drapela rouge les kaka soumé no ko kosa jamais de kamna komba mutu na sala ngodi to ana wenze monte ba somba ngona réputation mo sino bo mesana ko kosa ba makambo ba pesa ba mbongo ezamba na bida liboso pe ya suka bo benganga bo kwebisa ngana kosa makambo ezamba na bida liboso pe ya suka bo keba ezamba na liboso pe ya suka non ça moussa na ngai olamba o ina tangila na classe et puis grâce à Dieu na gagné ba contrat ebelé grâce à Nzambe et puis je voyage pour ça so ça un problème na mutu ka ba compte rendre bo se rendre compte na bino ndenge na bino bo roka bona mutu na ndenge kimia te ka boni pena mutu na ndenge kimia politique pas vivre na ndenge na ya gabi alobango déjà awa mutu sa la chaîne na asama na ndenge na yi ya gabi alobango utika mutu fa na kimia yango place na bo mutu moko kaka zanga raté pour na obikisa mutu toi la fille qui m'appelait oui ben était peut-être un artiste comédien oui ben était peut-être nazanani na mutu maramwana te na cuisinier na mutu maramwana te zambana liboso pe ya suka akebisio na live ils ont besoin de boucher au biki parce que la selle a téléphone moko au biki sur nous c'est la des téléphones rien enregistré oh maman yo le long ko sa réputation mutu yo pe yo ekozaka salut obomi mutu na nzete okufa pe na nzete that's cause on a bina ya moi cité Nicolas ba permission na miniature Nicolas ba permission ba zwinga na ba audio et Jemima et salonde. Bon, déjà bango mo ba yebi que Jemima ibe les stars na bango et tant ba vanda ba otanga na miniature ba otake na famille bota na bana basi o photo qui to attaquer pour aya eza Jemima alors ba attaquer ba c'est la des réponses et après na zo qui fait décision la fan na dit oh mais bato batakanga trop batianga ba miniature to na cause appel ingratité na appel mutu faut pena ko répondre bango mais na taliti na ba 2100 toi la 2000 combien toi 2000 combien 2100 yoza toi 2000 combien toi 2024 na ba 2100 na ko répondre bango parce que pour la saka ki na za ingratité Jemima 2100 to si to est-ce que tu comment ngo attends ça ma belette ana sama be no répondre et ça pour me tout le monde dans la vie est sur internet. Si après internet c'est que après internet il y a Indi. Après internet avant makamoto fan to lettre mais to seka. C'est ça. Alors makamoto Bellevue ba si là quand on sala avec la tête. Et traumatisé nga pourquoi? Lelo boye phénomène moko soki okuta na mwasi o abala et abota. Tout mobali o abota bana mutu ba peyaka ba pokase. Ça montre que Madame Bellevue à côté de la place où on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire, à côté de la vie réelle, il y a beaucoup de enfants en souffrent. Beaucoup de enfants souffrent d'une erreur ou alors il y a papa dépassé. Il y a comme victime. Il y a le quoi Presley. Ah, le victime il y a étoile nana turbo. Et nous sommes tous appelés à Tangapatiki ina. Mais la temps où ça court, il y a un téléphone. Chérie Andeni, tokuta na wapi? Toi ça na répétition. Dans la répétition. Et bazo ba opesa coup ya kia balu ki pokuna pesa na dance pesa la kati. Na dance pesa. Na ina. A qu'est-ce que na kota dance? A ko landeni ba nisaka luketu. Donc ina eza munene mais eza la ba branche. Muso akene ki pona kotanga po ayeba aza na matière. Muso ba ki pona kuna po ayeba ndeni ni ya koza luketu pona kolinga bana mike. Alaksa bango ndeni ni musana ezali surtout pe koyoka pe misala maboko Musala maboko next nini menuiserie tout ça. Ah. Pourquoi maman Bellevue les bazo komatina ba 13 14 épisodes au moment où on est na Congo tout le monde ba tibeli bazo kima.
Et à ça, il y a posa ya bafan na ye. La fan n'est pas aussi la tête. Au moins, sur les pièces, c'est sûr que tu n'as 9 ans, bah, comme eh maman, pour ces silité, mais même si tu as 10, 12, 13. Nda Monica bi, alors quoi, on a pu mailler les sous à un scénario. Non, ça pour ça, bino. Parce que depuis le temps, on doit CD, la cassette, ah bah, d'accord, comment? Et tant on a qu'un goût simba. A qu'un a le quoi, mon tout déjà, bah, coûte à quel homme ça, et on commence. Ça, il comment pas major ici. Eh, on va bah, qu'un ayakuna, ayakuna, le quoi, ça m'a aidé la simba. Donc ça veut dire que. Bah, bah, ni. Babi na musala. Bah, kato ba matio miniature. Ah. Est-ce ayaka na mutu na ye. Tant bino ba libana bo te ba sala ba casting, il a kata labo. Na pa Luka, na pa Lombe, tika bo je mi mama ya lule na madame Belvi ba na ozande na labo na labo ni ba sala scénario ya film ya groupe Simba Belvi madame Belvi ya Luka ya lule président Lombe papa Alain baka 5 yango mona papa Lombe lelo boye a respecter Belvi na décence a respecter que grand scénariste aibo koma respect monsieur que ça madame Belvi pourquoi moi na o asali fierté nanga moi na o a oza na banvele bango a chocolat ebele babokolela yango mibali mais moi na wana a oza kineni na banvele bango ya chocolat ebele babokolela ka yango mibali sikoyo ye madame Belvi ataka ngo na musala. C'était bagarre azali bayaya oyo ba tracer nzela jeune na ye ya ko jouer ba tebeli ba mbwatango ba tebeli pe ba ye ba te jeune ya ko jouer ebele ba mbwatango. C'était bagarre abanda ba bloko ne okata basuki banda kala pourquoi maman biso zaki na groupe salon banda kala ayaka ba style ne okata su banda kala. C'était baga vie o azalaka nango kala ya misapi ayokela ngo sonité aya koloba yango na TV elle quoi témoignage mo na monde entier siko na batu oyo batika la vie wana ti lelo bako linga c'était baga c'était baga ndala ba mukolelo pena ba pena allo ba makamususu ebike awsata deju libanda te bakange pour la kaya ya na ngai mo na papa na ngai na wali mbola bakamli pe mingi ni tepo azali ba yaya oyo tokuta bango na yaya okuta na kati ya mouvement nakuta na tokuta ba tracer banzela asala ba succès asala makambe belé et lelo to na mona yaya kondimake azali porte-parole ya soso makola soso to tika otanga kombo na te makola soso to tika otanga kombo na te po biso te mtaka na réseaux sociaux. Mais ngai na za makola soso na ko compliquer ko lobango et puis soso ngo pe ya ndeni ni et puis soso ba za wiki wiki te soso mutakala o te kana wenza selemba o da personne soma ko tumsoma ko pola déjà olongoli yango choma même te bele ba citron bele opoma nini bazenya même solo wana bon siko au moins na kenga na kopasa ya nga pena conseil te pour na taki miso mosalenga pasi abileti mwana na fandi wana ya aveugle na comprendre que ya a répondre leki na e swinga mba moko siko so comédien o ebi ko na talent na yo o ebi ke Belvi ka ngolinga koma film o bete ya lule tanga banda koma kune pas sila ba ozala besoin nga na casting nga c'est faut la fier. Est-ce que vous comprenez? Et pas Belvi au coma. Et pas Yalou, et pas Kuna na SB, Yalou le mtabande au coma. Pour Avanga. Maintenant, les artistes comédiens, vous avez inconscient. Batika. Baza ma collègue na bango, Belvi, et moi, le battement, il y a aux artistes, pour toute la famille Bota. Alors, la bango, tant que la télé, la vérité, Nyati Belvi alobaki te yoko loba bongo te abeka moko loba biti yoko leka tumu bongo te no za boye pa na ngai oza artiste moto boye ba valeur na bino te ko bo so ba 30 ans de carrière bo sala ba 35 ans de carrière bo sala yango boko ba minable maman top a jouer na Belvi so mo mate pa le quand ba bina famille bote asa loba jamais aza artiste
et puis boya ko bibenga famille bota beza benga biote saba simba siko tango bozo longwa bokene poli boke malembe te poko yaki yo moko babenga kiote wabi oluka intérêt siko pe tango po yo moko pe babengi yo te tango mo kena okende mais vas-y de kolanga mwasi oba batumsu basi baloyenge famille bota nde boza boye so bo meki no ya bo pe no ze no awa vous allez pleurer. Pas à moi, Landa. Moi, ma ambassade, papa Ngwasate. Papa Ngwasane. Moi, ma ambassade était. Papa Ngwasane. Babi, misi ne voice na ye. Nenge, abandai ko bonde la Gomez. Eza ko la saka na film. Eza ka ko la ya lo ba ko za muka la moi mwasi. Eza ka ko la saka non. Bango kuna. Faut lia la bona luta mulai. Il y a le petit Lelo Aza chef nakata groupe Simba. Directeur artistique. Il y a le petit Lelo papa Lombe après c'est que respect nae. Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bisso, partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Competox 207 de la presse, Mobala Toutou, beauté à Deuxième République, beaucoup à de la presse, préfet de discipline, papa Koulou, ta famille, Boja, Kopo, Warrior, comme vous voyez, parce que il y a un Moussalo depuis 1903 W.Ngani. Donc merci beaucoup Nabino tout bon Nabiso na Actu Final Télévision pour continuer toujours à s'abonner et surtout pour Nabiso na GI Télévision il y a la patronne Jemima Ibele ou à l'équipe Tendresse à l'équipe Yabola à l'équipe Miss Lolo à l'équipe Barabasio Nyoso banyangala kato bazaka tout autour ya sila donc on a vanni na la patronne à DG na bi que c'est aussi cette émission awa il y a à boire et à manger donc basa le roi bangote merci beaucoup l'assistance il y a président Junior Moyowabu motonabiso mayele là c'est comme en français na bien kembaru parce que na lokota batiye ba ile la nzela na kanisa merci beaucoup na Jati Mabana moi na star Aza star donc il mtazo kamba biso na masulo awa merci beaucoup na Junior Toflale qui a battu ya Blandine Basele Pio Mote Bele et Tanya Baoso na Zoli voilà tozana Jemima Ibele pour mon biso déjà na batako wana. En tout cas, et ça, il y a Yamarasu, Jemima Ibele. Il y a Kayou, Ngapé Kayou. Mais les lots, tu es Kokutana. On ne peut pas serrer ma ceinture parce que les lots, ce que c'est que moi, les Kayab, Mungu, Pembeni, et au sein de l'eau, côté, ça, on a un peu. Awa, et ça, un recadrage. Ah, ça m'a fingate. Toujours recadré. Mais, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Toujours, banana, on a promotion. Parce que nous sommes la émission Awa. Nous sommes déjà 17h15. Dans 16h30, 13e épisode, il y a film Nabiso et Kotaki déjà. Maman Belleville, nous comprenons. Déjà, pas question, nous sommes tous dans le micro. Bah, nous sommes tous dans l'épisode 12 ou 13, 11. Mais Belleville, quand il y a affronté mon point. Film, moi, les gars, souvent, il y a 17. On est vraiment pas number 8 parce que ici au 1 2 3 kabaseli on va quoi bien na vie mais maman Belvi kandi azo continuer toujours pour affronter merci beaucoup na mamie Tadina
de Belgique. Nalinga mingi miso na bi mamita dina de Belgique. Ah, alati yango te. Nalinga na beta ngo boye. Mamita dina de Belgique. Merci beaucoup na papa Jaboud Maembo. Oh, je m'imagine bien la pesa nga lelo. Na za bengrate. Motema ya mama Anas. To bane mama Anas za Warriors. Ah. Na ebisi abia bonde la papa Jaboud Maembo na nzemba fali. OK. Donc un couple bio na pesi no bambote belé. Bambote belé na bibichi esanga BBC sans oublier la maman chérie à moi si bas à Londres. Maman Aminata Tulomba, maman Claudine Bokatola, maman José Moussabisu, sans oublier Gina Mabia la Yébi, c'est dans la Fortuna Frère chérie à partager vidéo. Voilà, chez Mima Ibele, Maître Gims Nabiso, bonne santé. Oui, santé qui est bien par la grâce de Dieu. Nous avons ça la Songolou. Tozali, tant que Madame Belleville, makamou bien, tant que famille, n'a pas makamou qui est bien, n'a pas bien. Dieu nous donne la force, de l'énergie. Toza, to vivre. Donc voilà. Donc Nicolas, il y a permission na miniature. Nicolas, a permission ba zwinga na ba audio et chenima et salonné. Bon, déjà, bango mo bayebi que Jemima Ibele star na bango et tant ba vanda ba otanga na miniature ba que dans la famille bota na bana basi o photo qui to attaquer pour aya les Jemima alors ba attaquer ba c'est la des réponses et après na zo qui peut décision la fan na dit oh mais bato batakanga trop batianga ba miniature to na cause appel ingratité na appel mutu faut peine ya ko répondre bango mais na taliti na ba 2100. Toi, la demi combien? Toi, la demi combien? 2100 yosa. Toi, la demi combien? Toi, la 2024. Na ba 2100. Na ko répondre bon parce que on a la saka qui naza ingrat. Jemima 2100. Est-ce que tu comprends mango? Attends, ça ma belette. Ana ça ma belette no répondre. Et ça bonne te? Ah bon? Mais ba permission ba permission nga bazinga na ba audio. Parce que o ça parce que o so na bato yo, o ebete que non muto na ko so anete muto na ko benge même pas. Même pour la ko PC info. Bato tout ba mona la vie est sur internet. Si après internet c'est que après internet il y a Indi. Après internet avant makambo to fane to lete mais to seka. C'est ça. Alors makambo ba ville ba si là quand on sala avec la tête. So moni muto lingi c'était musika nao. On lukate on nuirier. On lukate ça le mopote la peau de banane après ya lelo. Ce qu'on a ba 2026 total na. Total na miss. Pour makambo ba ville ba si là ba 2000 combien 24 tina 2030 32 33 ezalaka hein. Merci. Voilà, Jemima Ibele film na biso traumatisme. Na pena traumatisé. Yo posa traumatisé et traumatisé nga makasi. Ah. Et traumatisé nga pourquoi? Lelo boye phénomène moko soki okute na mwasi o abala. E abota. To mobali o abota bana mutu ba peyaka ba pokase. Bana na ba sibisaka ba injustice. Vous comprenez? Donc yango moni Presley ngambunika parce que azaki chouchoute ya papa na ye papa na zo bercer papa na pesi ba cadeau maman moni ke ngai ndi fana za ba cadeau oyo siko ikoma ke pa mwana siko pona l'accès il faut pena mona sa loko mo atika la loko mona mutune vie na mo bimba ngam non sala ngo erreur tango ke na ko luka bato mabe webi ba plan nzambe te akoluka gesho oh gesho azali leki ya mama étoile. Erreur monsieur dani na ba famille boboto mi papa moko to so boboto maman moko boyoka na te soki au moins étoile na baleki ba kina relation ya bien bayoka naka e gesho na ba keno au moins na ndeko langa donc ça sala ke ma yeba ki éviter amonika keno ba linga ko ba pesmala ko asali pe lokwa ngobe bu akimba mo lubumbashi akompe la vie ne kula kutani na 1m86 ba kutani kuna lubumbashi. Donc ça montre que Madame Belleville à côté à la place où on ne peut pas imaginer, c'est-à-dire à côté de la vie réelle il y a biso bateau. Beaucoup de enfants en souffrent. Beaucoup de enfants souffrent en erreur ou alors bolingo mo ya papa bon dépassé, il y a comme victime. Il y a le quoi Presley. Ah le victime à bolingo ya étoile na turbo. Le lobo ngala ibaka papa Serge bi. Ah oh moi na tableau mo boye. Eh papa non Madame Belleville ta place akena na biso. Na biso. Tableau oyo ba ko annoncer makamu ya Presley. Étoile ba di sena ba so na place na kata chambre. Ba mo étoile a qui alobi nini mission accomplie 9h30 na bia
et à papa Serge. To fanda ka boy. Nzoka ndeleya. Donc madame Belvi a ça la maramo boy. Donc mère a jonglé biso a kena biso na ba scénario mo oh to ko imaginer te. Donc action mo inattendue. Non mais qui est-tu so na ki mona ina vraiment na éviter quoi. So na la mona ina vraiment na. Ba biso baba na ina te. Te mutu mso ko da pe atanga pa tikina pe ina. Mais na temps ba sa cour. Ya za na téléphone. Chérie andeni tokuta na wapi toi ça na répétition dans la répétition et bazo ba opesa coup ya ke ba luki pour pe dans la danse phase à la kati na ina a qu'est-ce que na kota danse akoko kokoye ko landeni ba nisaka luketu donc ina eza munene mais eza la ba branche muso keneki pona kotanga po ayeba aza na matière muso ba ke pona kuna po ayeba ndeni ya koza luketu pona kolinga bana mike alakisa bango ndeni musana ezali surtout pe koyoka pe misala maboko Musala maboko. Next nini menuiserie tout ça. Ah. Voilà. Donc question ngana tuna yo. Pourquoi maman Belleville nazo ko matina ba 13 14 épisodes au moment où on est na Congo tout le monde ba tibeli bazo kima. Et à ça ka posa ya ba fan na e. La fan ne pose aussi la té. Au moins sur pièce c'est que na 9e ba kompena maman possessivité mais même si on a 10 ba 12 ba 13. Nda Monica bi aloko ngapi ma ele suka ate na scénario non ça pour ça na bino mais na mikolezo ya to no susa na 30 sauf même bandi bebi ke na 30e épisode film esili pour moi ba beba ko ke pe l'honnête mikolezo ya comme 30 maka o bebe ko c'est ça là ba 85 épisodes so ba pe madame besa la ngopi na ko ça non o ba idée ezanga raté aza lokola mutu abotama na harmonie parce que depuis le temps on doit ba CD ba cassette abala da rekomati tango o akena gusimba akenda ka lokwa mutu déjà bakutaka na musane ya komati musane ya koma pas major bisa yango ba kana aya kuna aya ko sala kwa ko msama yele na simba donc ça veut dire ko bana nini babina musane ba kato ba matio miniature est-ce que c'est ba makambo na biboye jemima bakutaka azokoma pa ya major nde balobi na epa yaya yebisa bi okoma kitoko boye comme ça na solo le président Lombe oyata kuna Parce que le président Lombe attali d'abord la tête akomaka déjà amoni que scénariste oyo cousin et que ça la ke ebakselanga un plus na simba voilà donc tant ayaka na mutuna e tant bino bali bana boze basala ba casting il akata labo na pa Luka na papa Lombe tika boje mama ya lule na madame Belvi bana kozande na labo na labo ndi basala scénario ya film ya groupe Simba Belvi madame Belvi ya Luka ya lule président Lombe papa Alain baka 5 moi si pas moi ba calquer so mettre na vanda ngai ya mode mayonnaise dudu soupu nana ni susu pamphile mamweni no 5 tu ezaka 5 je me donne pas na bongo la 5 ko moi si pas moi Belvi biche mo yango mona papa Lombe lelo boye a respectera Belvi na deux sens a respecter que grand scénariste aibo koma respect monsieur pesa madame Belvi pourquoi moi na o asali fierté nanga mwana oyo a oza na banvele bango a chocolat ebele babokolela yango mibali mais mwana wana a oza nini na banvele bango ya chocolat ebele babokolela ka yango mibali sikoyo ye madame Belvi ataka ngo na musala abiloko na poto na natakaza batutu yutaka poto ngasko na bandela ngo awa mais non mtu caché na valeur na ye ya musala elongo na mbota likasi elongo mbota kasa ya ye ya simbaka to sali ndeni c'est la famille te tolongwe balongwaki nango yango moni caché lelo comme pe na valeur lelo batutu ko ambote pa magé ba okoma kate mais badoneka mwa muke voilà en tout cas je crois bien bozo mona j'aime zo bezo pesa nga kitoko elenge wapi parce que zéro ma finga recadrage tenga finga te en tout cas j'aime na ngina tuno likambo parce que ça likambo ba ser na yo baza bana baso kwa yo magé baza ba yaya kero ni lesali la toile na internet comme on a ser na biso Thérèse et puis na ser na biso 7e bagarre yo soko za leki pona bango conseil ni kopesa bango non eza quand même bako yoka yo pe obi niveau ba ser non na balinga kayo déjà nakela moko
na bana na 7e bagarre 7e bagarre azali bayaya oyo ba traça nzela je na ye ya ko jouer ba tebele ba mbwatango ba tebele pe ba yeba te je na ya ko jouer ebele ba mbwatango 7e bagarre abanda ba bloko ne okata basuki banda kala pourquoi maman biso zaki na groupe salon banda kala ayaka na ba style ne na okata su banda kala 7e bagarre vi o azalaka nango kala ya misapi ayokela ngo soni te aya koloba yango na TV elle quoi témoignage mo na monde entier siko na batu oyo batika la vie wana lelo bakolinga 7e bagarre po a dévoiler misala bango misapi bongo de baochakati boye a dévoiler 7e bagarre lelo boye na musala ya mabe bana kosala aida ba fille ebele alakisa ba ndeni kosukola lelo 7e bagarre ndenga zana aza yaya oyo na ville na mabe bana kosala ya misapi aida ba fille ebele alakisa ba ndeni kosukola ndeni mwasi faut yeba citron yango na mona mimika bonga lui mwasi yeba citron na javel na mai moi maillage na javel na mai te javel nde alobaki mabe mais citron c'est bon javel yango mo ceux qui na suko bebe c'est sous système bebe ça va match bebe ça va match trika makas donc lelo sko 7e bagarre na musane wana aida ba fille ebele po baza propre ba bele baza ba mal propre bandeko basukola te 7e bagarre ndenge ba mukolelo pena ba pena aloba makamususu ebike awusaka deju libanda te bakange tikabo atanga pena ba kombo ba salite bato bana ba nzoto a regretter tikabo nani je o regretter pour la kaya ya na ngai mwana papa na ngai na lingo ba makamli pe ya mingi nini te po azali ba yaya oyo tokuta bango na yaya okuta na kati ya mouvement na kuta na tokuta te ba tracer banzela asala ba succès asa makambo ebele elelo ntango namona yaya kondimake azali porte parole ya soso makolo ya soso po makolo ya soso tokotika otanga kombo wana te makolo ya soso tokotika otanga kombo wana te po biso te me ngai nde naza boye makolo ya soso na kokontinue kaka koloba ngo epuis soso yango mpe ya nde nini epuis soso oyo bazalaka wiki te soso mutakala biso mutakala otekala wenza selemba oyo ezala personne somo kotumisa makolo epaula déjà olongoli yango otyomba meme moto ebelebele basitro belebele bazeni solo wana bongo sikoyo omonake ngai nakopesa yaya nanga mpena conseil te mpo natangi misomo esalenga mpasi abileti mwana na fandi wana ya aveugle na comprenais que yaya a répondre leki na ye swinga mba moko na bi te amona ya papa na ngai mais le quoi moka ndimika comme a porter parole ya makola soso mais signé par quelle ordonnance même pas pour signer par quelle ordonnance tala ba comédie botika ko ba comédie botika ko bakomele botika oyo na botika biloko bosala basali nini makambo susu na lobi yango misusu bato bamona ndenge na lobi mabe na ndenge nini lelo boye Bellevue mpo akoma filme ozala na bezo banani baacteur baactrice pasani akoma film il faut caster bango ti asa casting sikoyo comédien oyebi koya na talent na yo oyebi ke Bellevue ntango alinga koma film oyebi te yalule ntango banda koma kuna epa sila bazala na besoin na nga na casting na nga se efona azala fiere nga nde efona azala fiere po Bellevue moto ayeve yanga yalule ndenge akoma kuna na SB ayave yanga. Est-ce que vous comprenez? Et pas Bellevue au coma. Et pas Yalou, et pas Kuna na SB, Yalou le mtabane au coma. Pour Avanga. Maintenant, les artistes comédiens, vous êtes inconscients. Tigabou. Les artistes comédiens, que ce soit Bellevue, que ce soit Silla, et à Bango de retourner Bango pas major. Et pas Titi Kalou Bango. Bango ba sali Bellevue a sali effort abimisi mutusi la landi et pour Bellevue avec nek non et ya na ngai ti ba na ko film nga na ko kala ngai te po na ebi na ngate abi na meka
Belvi muta asala kieke ameka po akoma concurrent ya Belvi amoni ke te na musala esima te funa na polémique ba na polémique oui ton ndimi yango lelo après Belvi eza ye ton ndimi yango et a problème te mais une fois que lelo yo tango bilo bosa baki mukala wala mukolo nini be nani ye moko madame Belvi enfin na kita lobi que non je suis telle d'abord tika so cop na so ba chroniqueur na position comédien batika koloba ke naza famille bota naza abaku non batika baza ba collègue na bango Belvi moko le bakeno yaye aux artistes ko batuka famille bota alobaka na bango te to ba la tiba ko ba vérité ko nyati boko ba vérité ko non Belvi alobaka te ko le ba bongo te abeka moko le ba biti ko le ka tuba bongo te ko no za boye pa na ngai aux artistes o sala musala na on mais pas tout ba bengo sala musala si Belvi était problématique pour na benga piro le film né pour la benga Omar mais n'est-ce pas que Omar a tourné na SB n'est-ce pas que Pierrot a tourné na SB tous à la battu quoi pourquoi a-t-il maman Kambo a tourné maman Kambo a tourné na SB pourquoi a-t-il que je l'aime a tourné na SB pourquoi a-t-il Cardozo a-t-il Karine Yamado pourquoi a-t-il Karine Yamado a joué na SBT ça veut dire avec oyaza artiste donc elle est libre ya okende par-ci par-là baza bandeko nanga c'est pour le travail au même temps boye ba valeur na binote ko bo so ba 30 ans de carrière bo sala ba 35 ans de carrière bo sala yango boko ba minable d'abord boko minable cela veut dire donc na Google bakeni mesdames moyo boza na mutamayele bakoma biloko bazo bongo ya valeur te ya omi kitati na niveau oya bongo yo na mona mutu mo bela TV ose mo mampala na bien nga na jouer na CD na jouer na casquette na suka la ngomukala sila mukala Belvi mela leli tika bo mena leli mama topa joua na Belvi so mo ya mate pa le quand na famille bote asaloba jamais aza artiste mais tous abatuko et puis boya ko benga famille bota beja benga biote saba simba siko tango bozo longwa bokene poli boke malembe te poko yaki yo moko ba benga kiote bayo lukentere siko pe tango po yo moko pe ba benga yote tango mo kena okende mais vas-y Belvi aza mama ya mutu moko te na mokili o ya intérieur ya théâtre po o ba batumsu ba so ba loyenge famille bota nde boza boye so bon meki no ya bo pe no ze no awa e no ze no awa vous allez pleurer éducation na ngande benda nga émotion na seka mo éducation na non toi pas yo boité on dans la YouTube mais toi pas ça yo te la télé claire loko YouTube mais ma auto moi na zone sima mais ce na longo ni pene éducation ya ba loko bango tout ba sala ngo mabe pongo na so nga na mais non tout ce qu'on m'a yele bon le papa to kanga bo joaté pour merci beaucoup Gémima en tout cas faute il y a lumière et si tout ça là vraiment je crois bien tout ça sous bato mais mangonga mulaite mais pour ça qu'on le faisait qui est belé Gémima ibele to chité quand même na eloko quand même toko pour ça que ça continue en côté na tuna ki parce que ça ba guerre et ba serre na même balé puis ba mikolo yaya ça ba nzo kupenza ba mikolo kuna mwana papa na ngai aza artiste munene ami yeba kaka na za artiste ngape na kokanga makama so na nga mwana papa ne bongo ndeko na o ya na o kulutu na o 7e baga 7e baga pe ndenga d'abord asa déjà un peu na vie na e alobaki na laki na vite za na za ba kombo za na famille pasi yo moni ne balobi ne kuna te bongo bango famille mbongo ba yo beta matolo mbetu ba kwa ba jalelo ya muninga mwasi ndeni ba ozwa bakoma jalela muninga mwasi ndeni muninga mwasi afutela na enfant na sope na GB wana ba bafutela wapi bazes na bango ezala wapi voilà merci beaucoup en tout cas to citer pena Gémima na toutes nos questions oyo lelo yo kotala est-ce que na famille bota mutu mo boye a jouer comédien mo boye a jouer pas Belvi to mutu mo boye défendre pas Belvi na émission est-ce que ceux qui toki voice ne mo bimi na toile est-ce que to ka ko larguer mon internet to protéger pas à moi ndako moi ma basali papa ngwasate papa ngwasalo moi ma basali était papa ngwasane na ba bimisi voice na zo bonde la Gomez a chaîne ba film ya bengsi na Nigeria papa ngwasane na leki na malika pardon le osali
Bon, on a l'habitude que Malika Mtabibisa, Malika pas zui, Batindela qui est. C'est la papa Ngwasa. De la papa Ngwasa. Azale kunata kumisa da mamuteke. Alors, attends, ma petchaka mamuteke na Kingakati. Alongwe? Non, Alongwe te. Babibisi ne voice na ye. Nenge, abandai ko bonde la Gomez. Eza kolakisa ka film. Eza ka kolakisa. Ya loba ki okoza muka na moi moi si. Eza ka kolakisa ke non, bango kuna. Faut lier la bonne luta mulai. Bango kuna ata bo vana ensemble bo sola. Sola ndenga ba keba. Keba ba telo rek. Obi to ko sla to sutuki bo ba mimisi voice sa maman bango. Téléphone ta rek. Pona ke non, soko ba ngon soko oti rek ite oko sutuka. Ebimi na la toile. Omoni le mal c'est quoi? Bazo bako baïse batu maman bango. Parce qu'à force que bazo soutenir maman bango, mais soit disant bateau balobela maman bango, ba bato ke bana bango. Ba bato ko banga. Omoni ba bimi sous série mususu ya ba voice sa Gomez. Mususu so ebimi et puis non nabi bazo avertir biso na bato ebele ba ko nabi neti Gomez. Confiance en moi nini pesaka mwana na ko soli mama belé boy. Zo benge mwana ana. Non. Tout le monde a tenu ma voix. Vous avez moi. Ah, mon balouanat. Ah, mon connoté. Mais qu'est-ce que mon connoté? Ma cambasse est bana. Asa mwana. Yakobe, ma cambasse notre solo la vie. Ma cambasse banda ko solo la tilelo. Solo le bimi na inente. Et puis que da bokile sali boum. Et puis que va trahir papa Ngwasa. Nga bona sepeli akutala nga na banda tela banda akutala sale misona za Turki abenga sko Luamba alo Luamba nga na sepeli manini asale mutso patake ngai moni je bima et ça bango pe yo sko Luamba tezela va passer ye Luamba zo kotinga na conférence na maka na koti je bima omoni ngaso na yana boye so na moni na kobuka makola tini oyana voiture. Luamba moni bakasa otuna nga lipo be so kutela nga obuka nga makola émission et bon ça voilà vite fait aussi ça la sujet oyo ya lule bayambie na chaîne na bango obi ke chaîne na chaîne na bango Groupe Simba chaîne ni oyo bayambie lule wa chaîne ni bokeseni non o kota ba kombo SB non eza kwa yo sozo le kana Esther eza kwa na parler na bino na ndako na biso et sozo le kana exemple pas ya ni makoka les a pas bino pas biso donc yebe a pas bébé sempoi pas bébé sempoi pas na bino so ya lula kele kana chaîne na bango chaîne eza pro la bango mais abaku batomboki balobi eza trahison aza hypocrite ya lule ti lelo aza chef na kata groupe Simba directeur artistique. Yalu le ti lelo papa Elombe après ça que respect na et puis papa Elombe kuna ba dirigeant ba mission te papa Elombe a na différence ça entre Bevin na Sila po bango tu ba na donc ndemo za bongo so monique o considérer Sila ya na okayo so moniko considérer Bevin ya no mais ma finga nde te kokoluka te okitsa muninga po na muninga mususu voilà zal respecter tant que yaya c'est tout oza libre yo kasi na ba groupe kuna ya Simba Christelle a joué bien te est-ce maman ma bébé na akanisi na nte mukolo kanisi pe na casting e rozala po bakutaki na mariage ya coutumier basolaki pe même si mère abnezela na film ni ona obenga o po ma bébé ndinga za bongo akaba guerre d'esprit so ka vandi bosa casting au moins musuku na kia bloquer mninga mai point batie blé mère akobo luka kombo ano tianani tika moye jemima ba be mama ka bimi jemima to mère to bi place ezaki ya mutu ya jemima te tika moye jemima ka oye bilo boye banga te fo banga nga makala o comprend la solo mama zaka ba bitumba so akoma casting donc on m'a pensé que non ana mutu ava koma so ka simika intensa ba to théâtre so simika biga ngata mutu ko mais place na bombela kiango Kobetox nini nati ale nani Prince Luamba Luamba ko cha ndeni akopola bien bazala bitumba bango babunda kabango na ye kibonzambe apomte yalule yango mona lobaka yalule aya nanga mais ba tu féliciter l'émission yalule abeda mais na kama nani ba fingi na ba commentaire et pour atali ki asala ke ba erreur trop te ba fingi na commentaire ba bi il fallait pas le bango il fallait confirmer tangi ba komba ba na wana o ba longola bango na groupe Simba au moment ba ndeko ba ke baza ba groupe
te bazate so muto kwa il a directeur la kata gusaka tente se bazate so libera muto liboso fa balongola c'est que ya lule ba longole po le mo le kala te a sala ba émission yemoko mukonzi azali qui exemplaire te vous comprenez avec exemplaire te dans un sens bon donc qui bon force de lumière vraiment to mo te nous aki bena bela ko loba dio to saki bino mo mikolo mais na zongi na ngai ngazo nga ba pause quand même à suivre le bino président Junior Moyo à suivre à suivre ba mote na quand même voilà merci beaucoup je veux seulement rappeler la famille Libota na habité sur émission ko ta leloté c'est que ko ta lobby déjà les 12 samedi c'est l'anniversaire de Poutine de l'écriture madame Belvit Kondi la patronne de Mukola Mbotama na et Mukola Botama donc moi testo hein moi souhait moi cadeau en tout cas ekozala en tout cas to sepelisa Belvit Kondi mutu oyo nzambe atie wana pona ko sepelisa biso ebele bokela ba prière timbodra ba leçon kana ba fumer madame Belvit Komaka en tout cas je demanderai à ce que mutu nyo surtout au mona na moi quelque chose ato tinde pas la ngai koma otine pas qu'il y a comme ekoma partout otinda yeba ke contribution dans info na yo ekokoma en tout cas merci beaucoup na bino to engagement ebele obi ki na bino mwindu kuna faut de lumière j'imagine en tout cas comme il a souka merci comme il a souka bande ko boli mission lumière pena faute à lumière en tout cas merci beaucoup to comme tali à la prochaine occasion bye bye Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.